faut banga muta na compte bancaire ici là. Il faut tourner, il faut senga kangisi photo yo boye mbongo kuna ko ba futa bien. On dirait et là ils ont comme on dit doit tonga faire par tonga essayer ça faire par cas. Ozomona Davina ko tikala ko senga mutu moko pardon te. Soki lelo si là ils ont entre parenthèses kaka. Si là aya ko remercier et c'est de Panama namida. Baza batu oyo ba manka président Elombe respect na niveau moko ya salité. Ozo comprendre. Pasteur de la foi a finga maka na ba communicateur assis là, je peux citer liboma moi soit liboma mola na ba hôtel la salité na capella tendresse soit liboma na fiona liboma na o ba leki nga ba kanga ke kuna na matanga data force ba bete akebenga mobile na za musuni ko musuli ya bata yo a moi ça makasiti obangi Samigra obangi Pamela obangi ma chérie nga moko kutu pitbull nazalaki te boso nazalaki po ngaso nazalaki obligé, obligatoire. Faites ça, les moi moi bien. Bon, mais la moi secret. Tu secret d'ailleurs. Tu rentres ça là, l'année moi bien. Comme la caméra, c'est qu'elle appelle de bongo. La caméra ma casse. Gabit. Tout ça, les moi bien parce que hier à Canada avec ta famille, bota ba matin. Dans nos émissions que ce sont des sitoches. Yo reste que ba on baza bato. Davina azambua to azamutu. Oui ba bengi ngwa. Te tendresse ndazambua. Miss de l'omboa. Zuma mboa ya mato epola. Tana ba mboa ba pitbull te. Ba race congolaise en plus babilo ce sont des bâtards rouges, des bâtards. Des ramassis. Bato mo bazanga ta valeur. Non, nga race américaine. Naras mona bangote ngapona koma il faut bana ya na avion muto aka sombinga penza afuti mbongo na ye pona koma na kisasa nasa mbwa ya niveau mona bangote mbwa lo tendance ko za mbwa mona ni ne race mona ngate ya mbwa ya Congo pena mona apola matoyo na so bandimba olande na nzala a beta mantaka boya so sokasu ye muto lo tendance azanga soni moi sa salité. Moi ça salité donc moi si moi so mérité azo mérité ba lapider na mabanga impudique moko boye donc mutu moko boye plus lele ala obenga Davina na famille na kene musika te po nga soki na bandi bordure na ro akanda tendresse yo finga Davina ke zambua bimisela nga leki na yo azo vivre vie koleka ozokasu ye Moutou le roi tendresse à zanga soni, moi ça salité. Moi ça salité donc moi si moi so mérité azo mérité ba lapider na mabanga. Impudique moko boye donc moutou moko boye plus lele ala obenga Davina. Na famille na kene musika te po nga soki na bandi bordure na ro akanda. Tendresse yo finga Davina ke zambua bimisela nga leki na yo azo vivre vie koleka vie ya Davina na famille ke no musika te na famille na yo po obota moi c'est bana bakaukela na libumu wa moi so nzamba yebite ateka bana Pointe Noire soka zuka zeme o liquide amniotique kauki yo wole lo nini wana zeme zelo ko esengo nkolo alinga pe ko batela o mwana bota mala mukiba mona gloire na ya ye kauka 2 fois so 3 fois. Allez, moutou abongo Davina me makabaze mina boti bana na ye pe bana ba anglais. Oyo comparer bana na mwana na yo wana ya kizengi wana. Ozo diplôme d'état ya mbongo. Ma chérie, walo kuta makasi Obi baza bat mo boye, ba défaut ebele za na nzoto asila. Oloba kangisa mbongo na ba kuku ba mema na BBL, so pe ko simba na yebite. Po azaka pe nini oyo SS. Na SS. Sila. Azambua to azamutu. Te tendresse ndazambua. Miss de l'omboa. Zuma mboa ya mato epola. Tana ba mboa ba pitbull te ba race congolaise en plus babilo ce sont des bâtards rouges, des bâtards, des ramassis. Bato mo bazanga ta valeur. Non, nga za race américaine.
Na race mona bango te. Nga pona koma il faut bana ya un avion. Mutu aka sombinga penza afuti mbongo na ye pona koma na Kisasa. Nasa mbwa ya niveau moko na bango te. Mbwa lo tendance akoza mbwa mo ne de race mona ngate. Ya mbwa ya Congo pena mona pola matoyo na so bandimi ba olande na nzala. A beta mantaka bo ya so zokasu. Ye. Mutu lo tendance azanga soni, moi sa salité. Moi sa salité donc moi si moi so mérité aza moi azo mérité ba lapider na mabanga. Impudique moko boye. Donc mutu moko boye plus lele ala obenga Davina. Na famille na ona kende musika te po nga soki na bandi bordure na akanda. Tendresse yo finga. Tasa mutu mabele nikie. Et ça là qui est bien ndenge ça qui moi ba bombe awa. Et ça là qui est bien. Siko bino bo bana na banino na mama bango. Là on to chiter de comme na suka na suka ya suka. Na suka ya suka. Tendresse. Na biboyi. Omoni sila. Jour avant bino ba mama bala oyo ba ta famille bote to ba ta groupe Simba ba obala. Po sila to buaka libanda famille bote. To boka libanda ya groupe Simba. Azalate na famille Simba azalate. To révoquer to longola yo monaka tourna kuna. Ayati ye moi ça te. Wa jour ngana ya tourna cha groupe Simba. Sila nda za bongo. Avant bino mo yo sa commentaire ba roba ba tambilamba ba olaka. Si la fois on est célibataire, à comment marier. Vous comprenez? Tolobi Denis Pilchard te nani marocain wana bokenda ko lokote asa soki na nini na marocain ba yaki ne Denis Pilchard, soki Pilcher. Na epte so e Pilcharanil, pomme de terre, tout. Avant ba bo sa commentaire ma bala bat. Maman de fois on est. Kasi ala bi ba ila so Denis Pilchard te. Au nom de partout, vous nous suivez, mesdames et messieurs, vous nous suivez à Kinshasa, au Congo, Brazzaville ainsi que partout le monde. Je vous prie d'agréer l'expression de ma gratitude pour vous remercier infiniment de votre patience, surtout la confiance et la fidélité que vous nous accordez jusqu'à ce jour. Surtout bonjour, bonsoir à vous tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous êtes tombés sur cette très belle vidéo présentée par votre humble serviteur américain, à la merveille de la presse congolaise. Et merci à vous tous infiniment de la plus belle des manières que vous nous propulsez, c'est d'aimer, commenter, partager nos vidéos dans toutes les frontières du monde entier. Merci infiniment à notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui nous prête vie surtout, qui nous préserve la bonne santé. Un grand merci à Gemma Ibé, les gros bébés de la presse. Un grand merci infiniment aussi à John Mickey derrière la caméra. Et comme vous savez toujours, on a toujours ce grand plaisir de bien pouvoir se présenter auprès de vous pour vous informer par la plus belle des manières d'aller collecter les différentes informations pour vous informer si Gemma Ibé télévision. Merci infiniment de savoir que je suis avec Plasma, à Pitbull, avec elle bien sûr on aura l'opportunité de parler sur les actualités de Zanaïe. Moi c'est à Pembe, moi c'est à Mbéji. Plasma Pitbull. Vous allez bien? Bonjour, bonjour na baino so ba otala biso na bato ba yaka ofinga na bato ba yaka otala ba commentaire ba tika ba cœur, je vous aime beaucoup, je vous porte à cœur. Bonjour à ma maman chérie, hein, maman Edith Niande depuis Hollande, ma mère adoptive. Je t'aime beaucoup, je t'aime gros comme ça. Bonjour à ya mamie Tadina de mon cœur. Otali moi sokumu sinzambe, moi si elongi boule. Elongi bonga na matama ngamoni ne mema. Bonjour à la patronne, la boss de boss, Belvique on dit la patronne, l'homme et la femme de assumer. Tout autre côté na sœur Marie-Hélène. Bonjour na baignon, sa famille Bota Mobima ya monde entier. À ma grande sœur chérie aussi, Bibi Cheyesanga. Moi na Muluba Mukwa Kalonji ya Mbinga ya Mbiji. Bazui wapi depuis London. Ba gros bisous à toi ma grande sœur et longo na ba nièce na ba neveu na nga ya kitoko o botelanga et ça rend bien makasi. Ma question est yo ba réponse est ya ngai. On est là. Famille Bota toujours, Belvique Kandi ou rien. Titengesana ya Titengesana au féminin. So boy, bino mo bomona ki asime beti malandu toro. Oye do kiti si to pesi ba rolo eza kutu ya yote mais to bomi yo kaka. To silat. To bete ke loko mo na malandu to beti asime. Tu dois assumer. Il ne faut assumer. Oui? Il faut assumer. Tant mon tasungi on a vu yo zong c'est au pays à monnaie de singe. Tu dois assumer. Ma ramino so comme là écriture mabe théâtre désordre makelele et que zongi jouer le kolomoko ozokoka makambu pete.
Belle-Vie Kandi, il y a solo à la télé. Oh, est-ce que vous pouvez ma Belle-Vie Kandi, vous avez mon maternité, il y a YouTube, à Boti Yango, puis après Simbongo, il y a 10 films. Oui. Oh, mettez fait ça radio, tu ça na on a raté, famille de votre on a raté dans l'oloba. Ah. Oui. Il y a ma maman là té. Makasi. Mais na kamwe mwana mwasi Aisha Okoko oyo azo okota makambo eza ya terrain na été. Akota ki makambo eza ya terrain na été. Aisha Okoko alobi pe yende asala so bia ya royate. Po biso ba pitbull mbwa mabe la race américaine na zao. Na ko lia ye na kingakati. Ta niveau kanda. Na lie na zamba kingakati mo na mele on na libumu nanga. Pona pe kanda kota lela. Ça reste à vérifier. Et quand il y a une photo na ex première dame na biso maman Olive que je salue on la linga rappel mingi. Il y a quand il a photo na maman Olive ne ce que soit aé retirer Belle-Vie na TV ba banga iso ko kozeli ko to ali papa tseke da na pouvoir. Moi donc c'est mec na biso maman Denise Azawana. Dans elle le wasate. C'est ma belle sœur, je l'aime bien. Maman Denise Nyakeo. Moi, je suis abandonné à mon bal, il l'autre côté, moi, mon bal, est président. Il faut respecter moi, ça bon, moi. Oui, belle sœur. Belle sœur, pitbull. Parce que maman Denise, lelo oyo, il y a un abisso Fati Béton président. Nga siko na yo banga isho koko, lelo na 1917. Nga la banga isho koko, po isho koko, tiré Belle-Vie na TV. Aïcha, tu es ma collègue. Toko pota na poto. Ce qui est que na ifasik na kena relation internationale na campus. Donc muto bango bana lo tuelo bete pas mon pende na ngamoko eza nzoto no mobile. Donc na ta obane. Si la non des avanza peureuse. Si la soit na api. Ara non maladif. Ara maladif. Aswa na api. Aswa na de na nani la sanga muto si la swani na ito si la beti mbate destiné le table. Na muto aswa na tendeni na ba assurance ka te elo te wana za soni te ma ke davina boma ki abeti toro atie malando na YouTube koto beti abeti 600 beti koto davina ayeli livré parcellaire aye sous na ba na facture ya Régie des eaux na SNEL ya za le logo tata terrain na kinko les tata na ngamanzo et ate et ate ya il faut respecter la Belle-Vie. Respectez moi sur les prix à Sima, les prix à Moellon, les prix à Kayas, les prix à Sima Blanc, les prix à Caro. Différents Caro et des armousselures, il faïence, oh boy. Donc Belle-Vie a construit ça. Donc si la fois respecter Belle-Vie pour Belle-Vie, Marambo Belle-Vie a nango, il y a nango ti. La ministre na onga na yebe 5. 5 au bas ton appartement, moko de ceci. Te. Ya lingane matalana te. Yo sa ta famille boto tu na question na te ke za wapi te. Ba ozala bongo. Mais au dernier jour, nde ba comprendre que qui était Belle-Vie. Belle-Vie azab bato azab Moïse abete nzamba tinde abeta nzete na théâtre. Alongola théâtre na ghetto, alongola théâtre na Mileli, alongola bata théâtre soit farobuaka. Ya ki ngani na no Grenoble. Ya ki fioto koto yo na Bordeaux. Théâtre trouble bongo ya nini? Bana boka mabanga tilelo. Te. Kuna na espito yo ka ngote. Oh. Na ma pe table na ba te ba buaka ka mabanga tilelo. Ma chérie, ba boka mabanga. Nzala, faut pas boire. Il faut pas boire. T'as mon tour tourner un film, mais aussi tourner kaka histoire moko après 3 mois de batourner mon sous. Mbongo ezate. So on est assumé eza film au batourner à mois de juin. Batourner au mois de juin et au côté la mois. Pendant la ça à parce que na juin on est au côté combien de films. Pour ton côté ça 8 films par mois. Na Belle-Vie TV tu auras 4 films par mois. Na Candy Star, tu as 4 films, 8 films. Parce que mon tour tourné, il faut te méfier. Hein. Méfie-toi de Belle-Vie. Mon tambongo a un camarade de mon papa pambati. Mon tambongo a un moutonnion sauté. Tu as un qui est trop, ma tu as trop pendant dans le salon. Yes, solo, hein. Olukenga. Yes, solo. On va te bélir, toujours tirer d'Avina qui est mal, parce que Davina singa pardon. Et bemba pardon. Et bemba pardon, penamoni pardon. Akufa kutu ba mizima ba linga ba ntana itoko, mais pardon ba kunde bongo na zelo pamba.
et bemba pardon banda le outil lobby. Si la Aza célibataire, Davina Aza mariée, si la elle doit du respect. Hein? Elle doit respecter Davina. Davina c'est une femme de quelqu'un. Il la pas respecter Davina. Eh maman paye bana misatou donc il faut respecter. Alors tu es débit grave. Toi tu es sous maman millionnaire. Faut banga muta na compte bancaire ici là. Il faut tourner, il faut senga kangisi photo yo boye. Bon kuna ko ba futa bien. On dirait là ils ont comme on dit quoi tonga faire par. Tonga. Et donc essayer ça faire par cas. Ozomona. Davina ko tikala ko senga mutu moko pardon te. Soki lelo si là ils ont entre parenthèses kaka. Si là aya ko remercier et c'est de Panama namida. Baza batu oyo ba manka président Elombe respect na niveau moko ya salité. Vous comprenez? Pasteur de la foi a finga maka na ba communicateur assis là, je peux citer Liboma moi soit Liboma mola na ba hôtel la salité na capella tendresse soit Liboma na fiona Liboma na. O ba leki nga ba kanga ke kuna na matanga data force ba bete akebenga mobile na za musuni ko musuni ya bata. Yo à moi ça makasiti. Obangi Samigra, obangi Pamela, obangi ma chérie, nga moko kutu pitbull nazalaki te boso nazalaki. Po ngaso nazalaki obligé obligatoire. Faites ça ni moi likamwa bien. Bon mais la moi secret. Te likato nana benana secret dae. Tu ngato sala na ne likamwa bien. Ko ba caméra c'est qu'elle peut nga linga bongo. Linga caméra makasi. Gabit. Tout ça de moi le moi bien parce que hier à Canada avec ta famille bota ba matanga de ta force au beta bango. Bana sko ba yeli mo bimbati na nzoto. Sans pitbull. Sans pitbull. Oye que ta ba fo banga bia. Maybe ça qui bino c'est un yuma c'est un goto bobo moko boye soit pante. Yuma makasi yuma okib. Outside logo te po ya banga makambo na mona sika bundaki. Doucement na kata batu yewana akebenga mobali ne oh ba olinga basanga mabe basoma mabe yo so disait yo belela na TV lobi yende butu mon frère bibende yende maître tendresse na kamesko maître tendresse akimi okima loka ba pratique raté yo kimo aga dipina zaki wala mama na obi dipina yo pesi nga kande o sa mutu mo pesi ba mo rote bien. Ah, se retrouver nassé. Ko ça ba jeter. Ko ça ba jeter. Wa ma mulubat. Sanga fona banga. Ya ko za plater likambo. Ko sanga na plater za relenge, o peut être 50. Yo so ka bien te. Ya on a bib Davina ko senga mutu pardon te. On ba essayer de pas na tout ça. A dédicace bango parce que bango ba finga papa o ya bimisa ye na maternité ya théâtre. Soki to yebi lelo to yebi soki kanda za nango pona ma famille ezali likamba français. Ma français ndenge. Oh kasi ndenge Belvique on dit la patronne na bagenda retourner ma famille. Ba président Lombe nga memaka ba bengaka bango ba bengaka e babi apona. Président Lombe ebe ke femme maïeti. Yo yebi ka par rapport. Mais ce ko ba ye otala boy French moins. Muteke penda nga zana si la penda collègue na nga bando yo yeba ye. Est-ce que yo mona si la peine a formé phrase na français bandé du début à la fin et ça l'a raté phrase moko exacté si je base complément exacté 3 exacté et até donc président le maboye ko yoka soni ayoka ko yoka aboye ki ko yoka soni pe soni obi bi marqué à l'extérieur contre double ya memaye na Côte d'Ivoire akene ko sala buzo ba kona pokuna bango ba tourna ba sana ba nini bobenga ngoni ezot mikyo di et nini ba texte ba tourna na ba texte ba pèse au texte au tangi et puis au texte au tiem pandi au jouer c'est ba moni au mémoriser si ce ko moni ke kota na bungi mwa muke ba tie couper au tangi mais ce ko yepende na yebite à commenter bon il y a des gens un peu en français à cause de la difficulté par exemple là yaro lo baboye moi autant lecture tout ça dans la facilité papa mutako saoté français nano mutu musoko zande na français parler makasi mais kotanga na kokoma ya est-ce que ba tie virgule est-ce que ya koyeba ke faut ko pema mwa muke o meli mwa so kiu na kingodi ngodi ah oyeba ke la virgule faut moi poser oh il faut que moi pose est-ce que ya koyeba valeur et accent grave
Yes, il a dit. Yango moni kanda aussi la zaranango envers président Lombe. Atinda raba ese ba finga président Lombe. Ezapo amemakaye na ma famille. Ake ko tourner dans ma famille. Mais ça faut na bisoté. Le lorsque Delta akisi Delta azo reconnaître nani Davina poa. Mais soit des ayo doyen na maboke ba reconnaître yote. Ozomona lobi bo mona Davina po Davina nezawo amisala aza artiste complet aza na français aza na lingala aza na anglais na ebite soka bakisa pe espagnol na ebite soka bakisa pe moi nini moi langue mususu to découvrir on rapport to moni déjà na simé nga papuli anglais ozo comprendre donc si la tika mutema mabeno envers président Elombe pour président Elombe akroye ko mema yo ko mema ça problème té. Mais le problème est que on peut ça les meilleurs, on peut ça nini kuna. On avait Bazaki n'a besoin le meilleur. Si quoi yo ba capacité na yo chikitara mutu ba combat père a commission na ina ebi yo kenda ina donc je m'appelle son mot à Minerval au comica libanda ina so outi na citas à douce le moment au mamoro à côté commerce mamoro de l'école à kati wakadingi azangambu ake ko somba bilamba biloko na mike ala takala lokoya ba majorité Coca-Cola ya kala qu'est-ce que bilamba la gâteau louvre ce que talanga mutu abongo majorité yé akota tana inate lobaka yebani na bato batanga na ina mais aloba te ke yé na auditoire ba mais soko lingi un jour torokende ce qui va vous permettre de se luka professeur moya ina to sala interview au romona ke azo reconnaître Belleville Kandi to moni pe photo ya maman na biso ya collation siko photo ya style ya collation ya ina eza wapi o ya ke na ko tobolela art grammatique ezate donc na moment oyo internet c'est ya ko sokola biso misu molini na sudaka na eza na musique eza na théâtre internet est aussi quoi TV za radio te ya komate te ya komate a commenter bon ezala ya lule na ebite so ya lule balongola epo ya lule ko gangela gangele pa pamba respect na ezala te mukolo ndengo wana aza pe responsable na famille na ye mais bazwa ka na valeur te ko ganga esa yo oyi mo ibikande aloba ba choru ya lule ndinga tika on dirait nazo yeba te bon yo kasi te tata ko benga pe yo leki na famille au comité a relater histoire na munoko yazo koma écriture ezate faut ko banga ka muto akomaka 8 films na moi faut ko banga e donc mutu nde yango zo après bokomi o agbevi agumba mi mukongo pour ko komeleki mingi quand même côté ana ba comprendre que akomaka ba reconnaître ozomona baya ko se contredire bango moko na TV si la azana communicateur moko ya malonga te nyonso ba mbwa ya mato epola eloko malonga na kati ezate kaboche vide nyonso oh eloko ni ya malonga za kati wana mutu asa ya penda sala analyse za kofinga alaksa ba ndenga na dosala rapenda osala analyse bo laksi ba valeur ya Belleville osala analyse a film ko bana na premier épisode 10 soki na 12 bazate bango zakaka makala poussière etale kuna surtout ça bana mususu o mona muto bengo zoba ko ata certificat école primaire azana ngote mais il se permet à bengo zoba bazako muto nga tanda ça diplôme d'état za ngote hier ko ça est-ce que muto atangi pe na ina so ko ba zez esquisse je m'excuse et ça rapport ni sexuel. Et voilà. Dans le niveau bateau si la tchak ba lobele nini. Ozu et c'est malgré poto na yi. Bougnou le moro dans un épisode elle est faite c'est ma pour faire des enfants et faire la cuisine. Vie non façon na ndenge yemo conduire vie na ye. Na lo lenga zali parce que ça la capacité mentale à ça dans côté. On muto ana poto mais s'intégrer. À s'intégrer parce que mon tour ensuite à s'intégrer à Robando vendre tongoti butu na live té pendant Lukambong. Oui, YouTube est foutaka. Oui, TikTok est foutaka. Mais il y a un temps pour tout. Mutu tango za na mboka batu. Faut yebelo nini yoke sakuna. YouTube gâté. Alors mille. Allez asala wa. Oso mona sala ta vidéo na ya ta lati tenina musala. Ndeto mona bande so musala na poto basala ba réseaux sociaux na bango a CP vidéo na je suis au boulot boyena bona. Exacté. Mi da route sur les fantômes. Yécoute na ba inutile à lobele po asa mutu mo ba mona na mutu te na mukili. À part ba miranda ko ndende mona kai. Yo mona da mida.
bato ko baka na poto na bamona été na bamona été abanga mo ba guerre ba piquer fantôme aza rotengama aza mabesko ko na niveau ndenge ko fingela bato akomona na bato te tema qu'elle est trop moche mocheté na yezo senga te pour coura ville à Paris mon bero kende so ya bimi di bana donc to ma bima mimi ya rozipa azipi ki tambala ville à Paris mon bima courir OK pendant 30 minutes mukolo bima na moyi donc aza fantôme merci to les gars na biso bon assumer les guinéens banda banquet bien que tu manquais assumer bande tisuka quand un mot sur quoi commenter par rapport à film non film bande ezaki wow film ezaki wow biso ba film na se silaka ozoma ke moto nyonso asime makambu na ye a se retrouver ozoma pe ke via oyo papa sœur asuka ki na ndenga asukelaki po o rejeter bana o boaki bana o boyi mwasi o boyi na bana mais to mona ki ba oyo camarade oyo benga oyo ya ko sala nzonzi OK no sala nzonzi boke sala nzonzi et puis ah non belle vie non ba finga ko na tina belle vie ça mayele mo mwana mwasi wana ouais nga pe na so epar na nga na so epar na nga surtout et pas Aziza Aziza faut na confiance azanga ki confiance na kati ya couple na ye tant mo mwasi mo ba ye ko se présenter que oh ye aza na semi ya mobali na yo en plus c'était koko ça ko to rival le kuana te aza na semi soit déjà mena mobali na kwiti bona mwasi ya mayele en tout cas epesinga ebakisenga sagesse makasi na eloko wana nga na ko tika libala na ngate pona mbanda côté bokutanele côté zeme côté linde côté bandozela mobali wana pe na otindi ko na ko tika tina coin boyoka na mobali nde bochelaki zemi ngala kotika mariage na ngate otiki mariage ne et puis obimi vanda se calmer non ake sous camarade ami intime ya mobali bakoma lokwa bandeko bakoli ensemble okomisi makangu no mutu oyo akokosombela ta mwana lipa te ye moko débrouiller na vie donc nga pe na so pe par nanga patience ezelo mo malamu na vie ya moto surtout na vie des couples to na kati ya communauté il faut en patience. Oui, il faut en patience. Donc vraiment, film wana na déjà que belle vie qu'on dit bravo maman. Non. Ben écriture à boé pour mon ango faut mon ango kaka na belle vie TV na Candy Star. Donc moyo muto sabona na onte okweli ba ko okuta na kati ya vidéo oyo s'abonner vraiment massivement kuna pour tozo nanger derrière to na 3000 combien 300 000 hein 300 000 abonnés. Toujours que déjà karaté to comme na 300 000 donc décembre to fêter 2025 déjà to comme na 300 000 abonnés et ça biso bien to moni kia musala mère et tambola kitoko makasi. Voilà, c'est Marie Hélène déjà premier épisode qui déjà lancé le bi kolobani wa tota là on a toujours pour promouvoir film. Et premier épisode des Agui Lobby je crois. Oui, 38 ans déjà ça venu 17 ans. Voilà les abilora mikie ya biso lobela suma baba vite pour to ça la concurrente. Toi la concurrente donc bato ba diembela belle vie ba diembela ka pona soni. Donc sœur Marie Hélène eza wana déjà na moni on déjà film moko pe ya ba émotion makasi, eza film moko pe tristesse oza na kati parce que to moni turbo azo bete la biso la patronne le roi bomai. Ko vimbise longo ça est donc total sous deuxième épisode lelo après to joie to sangisa premier épisode na deuxième épisode to po siko to comprendre non vraiment makambo vraiment bien te. Ozo comprendre. To si ça peut goût ya film te. Donc, il y a 3 épisodes après, tu as analyse. C'est moi bon parce que premier épisode c'est intrigue. Deuxième, troisième déjà et ici sur la carte ma solo. Vous comprenez donc si ce film maintenant goûter, ngalo na loba bino ka famille bota maximum de partage. Bot partager, bota la film aussi ici que la film au j'aime na yo et puis au tiki commentaire na yo et ça la ka bien yango de pesa ka crédibilité na vidéo na YouTube. Ata ba signaler ceux qui j'aime ezali ba cœur ezali et ça la kitoko makasi. Bon consommer film et moyen na bino reporter main forte na belle vie yango wana. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas avec vous on est
avec Pitbull, c'est pour nous un grand plaisir. Ça fait vraiment un bon moment qu'on est pris avec elle. En tout cas, elle nous a rendu vraiment visite, surtout elle a accepté notre invitation de bien pouvoir partager des bons moments avec vous, mesdames et messieurs. Je profite également pour faire un clin d'œil spécial à Jonathan Moma Grand Lion, un clin d'œil spécial à Paris Sepakalingomba depuis Luanda, un clin d'œil spécial aussi à toi mon ami Tiga Taiga Manega, un clin d'œil spécial également à la maman chérie, moi en tout cas on est... La maman chérie à moi aussi. Et la maman. La maman, vraie chérie. Voilà, Pitbull, avec vous, on va quand même commenter un tout petit peu par rapport à la fête de sa copine, pardon. Mon fête c'est Bandeti Souka. On remarqué à ma bête à malam on a fait fête. Fête il y a tant de bengengo fête c'est sika esengo sika babala nimi balende konanga mwasi nzamba pamboli enfin a ju lokola sapatu na ye azbali mobala na mobali na ye ezaki esengo makasi komona popine ya bali azwi mobali na ye ya malonga mobali semeki na biso mbinga semeki na biso biceps vandi na kata chemise ezaki kitoko makasi ça en tout cas ezaki lengi malgré tout nazwaki pena temps ya ko se rendre te mais namonaki na bilili na bandeko nango bazali kuna na tala ba vidéo vraiment fête elekaki kitoko popine vraiment la lula ki o makasi surtout jour à civil mais pendant bien makasi et c'est pelissé nga makasi c'est ngo komona ndeko nanga ba. Voilà, merci. Fête c'est plus que makasi alors est-ce que la fête qu'on retrouver la divergence ou bien peut-être un solara bien un exode mais la fête tu peux te vendre ici un exemple. Ça peut arriver. Bon, ça peut arriver ceux qui ont ndenge ba numéro ba invitation ezalaki. To continuer toujours yoga na Pôle Nord, na pe koto na Caroline du Nord. Mutu amtandenge na ye. Ok, naki wana pona na lobela mambo. Namoni bandeko na biso ba cook pour déclarer que Pape Lomba revendre jamais mais ça mona Davina. Dans nos émissions que ce sont des sitoches. Yo reste que ba baza bato. Davina azambua to azamutu. Oui ba bengi ngwa. Te tendresse ndazambua. Miss de l'Ombois. Zuma, Mboua ya mato epola. Tana baba Pitbull te, race congolaise, en plus, babilo, ce sont des bâtards rouges, des bâtards, des ramassis. Batoumo bazanga ta valeur. Non, nga race américaine. Na race mona bangote, nga pona koma il faut bana un avion. Mutoka sombinga penza afuti mbongo na ye pona koma na kisasa. Nasa mbwa ya niveau mona bangote. Mbwa lo watanda sa koza mbwa mona de race mona ngate. Ya mbwa ya Congo pena mona apola matoyo na so bandimba Hollande na nzala. A beta mantaka boya so zokasu. Ye. Mutu lo tendresse azanga soni, moi sa salité. Moi sa salité donc moi si moi so mérité azo mérité ba lapider na mabanga. Impudique moko boye. Donc mutu moko boye plus lele ala obenga Davina. Na famille na ona kene musika te po nga soki na bandi bordure na ro akanda. Tendresse yo finga Davina ki azambua. Bimisela nga leki na yo azo vivre vie koleka vie ya Davina. Na famille na kene musika te na famille na yo. Po obota moi c'est bana bakaukela na libumu. Wa moi so nzamba yebite. Ateka bana Pointe Noire. Soka zuka zeme o liquide amniotique e kauki. Yo oh, wole lo nini wana. Zeme zelo ko esengo nkolo alinga pe ko batela o mwana bota mala mukiba mona gloire na ye. Ya ye kauka deux fois so trois fois. Ale mutu abongo Davina me makabazemi na boti bana na ye pe bana ba anglais. Oyo comparer bana na mwana na yo wana ya kizengi wana. Ozo diplôme d'état ya mbongo. Eh, ma chérie, wala okuta makasi obi baza bat moboya ba défaut ebele za na nzoto asila. Oloba kangisa mbongo na bakuku ba mema na BBL soko pe ko simba na yebite. Po azaka pe nini oyo SS. Na SS. Sila. BBS ni bazala. Obi ke ba operango. Abonga po ba opera ngo surtout nga sikona na futa mbongo na Irsil Peshanga Mobutu Black Line Mikobi wetu mwasa mupende munene mutafutela ye mbongo po koma ko tungisa ye ba opera ngo ba opera sila na mbongo ya Irsil ba opera kibeka wana po akoma bien des yo na moni na kala bando yebete na kala sana ba gangri na préféré kala Belvi nanga
Pardon. Azalaki te mazalaka ngo basala nde opération basalaka na irsi la futela yembo yango moni abonga koma bongo ye na kala za so aye tournage faut balukele vunga ye za muta kufilika vunga kolenga on est mwana mboya ya bébé sko bakitse na dinise na kata mai sila na kosate oh famille bota est-ce que na kosa oh, nazo kosa te sikoyo papa Elombe azali maître Elombe Sukari Davina azali Davina a pour l'artiste sikoyo ça bavandi esika moko na fête esali nini efingi nani ebomi nani esali pe ni fa bazo tendance fête pemela papa Elombe nani azadini sila sikoyo yana tuni nani azali dini ya ovanda na sila Moni siko dala na bia moni batu nyonso balobi makambo wana na nini. Allez-y comprendre. Basa batu mo basanga na bo mutu na makolo. Comprendre bo basa ba esclave des réseaux sociaux. Ata mutu abo ki soyi ya e analyse. Ko fa zwara mbongo, azolesa fa, tendresse. Azoboko la fa. Aboko le pa ba fa. Aso bo blo olia. Ale asombeli fa bilamba. Aboko subana ne ala mboko mobali ne yo batamba za mno musuni wana okoti na makambo akota te poani oh akota tamba bakota mibala bato oh bakoti sa kutu mobali papa na biso papa ya famille bota bakoti sa ye na buzoba oyo bongo mobali atambesi mutane loko te bakoti ta sa nani na mboko si la kuta se loko te bongo tambesi sa nani. Merci beaucoup, petit vous ça. Et si Papa Elombe a mérité qu'il convainc de ce qu'on a Davina. Na si la té. Na bamboa pe si la té. Pourquoi on a cité bon te pour on va cette loté. Pe en plus yo tendresse na yo ki ozo le baké et la ma popine na lati na coutumier za mabe yo ya yo ya coutumier za ya ndeni. Ya bise to ya bash. Ya tioko kufa ata lungwila. Famille bale ba sanga na ba yeba na le goût de ça. Te o yebe eza bongo kasi asa femme homme. Asa femme homme suko nana ko bala ya ko bala monsi to ba ko bala e. Pon azo de mo wana nda va na kati na ebongo. Akobima lelo te lobite po ya satana diable en personne. Ndongo za bongo voile neti bale kino ba bala na mona voila malonga te. Na mona nga voila malonga te na mona ba voila bibembe. Baba mabala baba mayo to be bafute na bangiringiri ya banda ko entrer coucher comme ka so kotika na ndako na salobo omoni maman chambre donc yaza muto ko lobate po ngai na épargner batu mususu mais so alekisi nde mabe to yebani matière kitoko to yebani matière kitoko popini bilamba na yala takezaki bien ata lamba na ya coutumier o atongaki ya bise azape muto atolo tesa muto mabele nikie esalaki bien ndenge esalaki mwa ba bombe awa et ça là qui est bien. Si quoi bino, bon na banino na maman bango. Là on to chiter de comme na suka na suka suka. Na suka suka. Tendresse. Na biboyi. Au moins ici là. Jour avant bino ba mama bala oyo ba ta famille bote to ba ta groupe Simba ba obala. Pour si là to boaka libanda famille bote. To boaka libanda ya groupe Simba. Azalate na famille Simba azalate. To révoquer to longola yo monaka tourna kuna. Ayati ye mo sate. Wa jour ngana ya tourna change du groupe Simba. Si la nda za bongo. Ava bino mo ko sa commentaire ba robe ba tambilamba ba olaka. Si la fois on célibataire a comme marié. Vous comprenez? To lobi Denis Pilchard te nani marocain wana bokenda ko logote asasoki na nini na marocain ba yaki ne Denis Pilchard, ce qui Pilcher. Na epte so e Pilcharanil, pomme de terre, tout. Avant ba bo sa commentaire mabala bat. Maman de fois l'on va se. Kasi ala bi ba ila so Denis Pilchard te. Ba ila bisa mo bali ya congolais a Lulisila. Na ki mo bangene na 56 ans. Alati e bag na musapi. Feti tingiri na Pullman. Ndebo yo lo ba bo sa commentaire mabala bat. Ko banda na mama wi moni ma célibé lata SB makasi. Eh kuna ezaka ligable oteka bana bat. Mais robali saté. Il faut quand même vous reconnaissance envers Velvi. Bat ateka bango.
yango moni Linda boyaki na lobi ke pardon na lembi nzoto nga na yaki ko sala théâtre na yaki te ke na koma biscuit na kata ligablo ya mutu tala yo ndima nga te ndeti mwana na o amela ba comprimé choko wana ala ta buchu mwana mwa za ya pembe boya amela ba comprimé choko boye o marchandise asila mwana okomeleza na michu so michu ye ndimi na ye azane kaka biscuit bateka ye na ligablo Linda bi te nga za mwana mukie na yaki ne ko sa théâtre na yaki te ko teka nga ne bande na mona ko ndenge za chance à vie bato ba olinga nzoka eza nde ba copie ya yo moko mama sila oyokana na bato na ba pesi yo pourcentage yo teki ngai na kei motalaka te seki na komiteka seki na miteka nga moko na kutalaka na ba vendeur na ba acheteur face à face oui aluli ngai soki na ndimi na ngai eza copie eza makambo eza yaki bo mwasi eza nzela tolekanaka te a sous-traitance esimba te mpo ye azolia nde mbongo ebele yo ozo utilize bana bato otia bango na batéâtre so moto apoto aluli ale yo ozwi deya mbongo na yo otindiki mwana moto wana sepe no me nzoko yo so ozwaki deya mbongo donc sila ateki Linda mingi Linda bona ye alingi na esu te aboma sumu amona moke ifo abota fo abala aobatela mpe réputation na ye na avenir na ye. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, donc avant bango baya koloba c'est que sila il faut abala loko a 56 ans est-ce que nana kozwaye pe na ndenge akoma omona de sans make-up omona de sila sans make-up dégâts matériels. Je vous salue, je vous aime beaucoup. Comme une émission Nasuka, famille Libota va continuer toujours à s'abonner massivement. Et maman Edith Nyande, maman Brigitte Koufi de mon cœur, ma copine. Oumela papa Jaboud Maembo, na maman Anas. Je vous salue depuis Paris. Ba gros bisous na bino et longo na bana. Couple mo obi couple na ba oumela makasi ba bisanga ba piti biso to oumela na papa to ça il a ka téléphone moko ba ça il a ka téléphone moko ba ngote ba ça il a téléphone moko papa Jaboud na maman Anas ba ça il a ka téléphone moko libalo oumela makasi famille Libota est sûr ba nyonso o bo commentaire botikela nga ba commentaire na vidéo na lela bino fort bo oumela bo continuer toujours ko tala kaka ba vidéo de bo tala bo partager et ça biso bien makasi. Je vous aime beaucoup. Je dis aussi un grand coucou à Jemima Ibele et mes condoléances malgré mieux vaut tard que jamais. Mes condoléances na yo Jemima a perdaki être cher na ye ya famille. Mes condoléances soient fortes. Ba gros bisous non, je t'aime bien ma sœur. Voilà, mesdames et messieurs, en tout cas, c'était pour nous un grand plaisir de partager ce beau plateau avec cette dame Pitbull Plasma. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation.